Lelo peuple congolais nyonso bao kolanda ngai tokoki kosangana ezali te ke toloba o basali boye po na boye te ezali nde justice ya Nzambe nde ye ko trancher. Mais lelo tozokende na fin de l'année na cadeau ya munene libération ya président Kabila. Oui, Trésor. Boni. Ouais, ça va. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bon, ça va te communine. Hein? Aziza Benanga, oh, yaya, Loga Rolezate. Carmia Benanga Kuna, yaya, tu l'ambité. Au juste, j'ai envoyé moi, on a tenu 300 € pour ma provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo, car on a des biens, moi, Loga Rolezate, donc provision, tu vas maman, tiens, provision, on a coûté. Ne te jouez pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola onste, cuisine na biso. Et bongiseli bandeko na bino na bamasa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine na biso, topé s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topé bobenga na numéro ya Cuisine na biso. Cuisine na biso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, pe pa bamasa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabiso Pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture là-bas. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, Bayeli Biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungole la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Biso, gratuité à 100. VK bimi esango atome na miso makolo ba beleza na esango makasi makolo bezate wana yo ebika mais pour le moment VA libéré merci ouais ndenge ezalaka mokonzi abimi bani tobona esengo na dega nde mo possible bani nde ezali odango eko yinda eloko loba beleza te tokolo esengo makasi c'est pas ça. Nous sommes très joyeux parce que le président Vital Kamerhe on l'a accordé une grâce, on l'a accordé une liberté provisoire parce qu'il était innocent. Hein? Justice de Salama qui m'a fait, donc moi la bilo yo, Libanda, mboka ce bon, bon PC confiance. Merci. C'est la drapeau.
pona koloba na bana mboka nyonso nalobaka yango tous les jours que il faut tolinga mpe mboka na biso nde tokoyeba kotonga mboka oyo. Lelo oyo mwana mboka Vitale auti kolekisa mbula mobimba na ndambo na prison po na dossier oyo nga na bengaka toujours procès de la honte de 100 jours. Lelo bana mboka nyonso baza na kondima ete mwana mboka Vitale n'était pour rien parce que makambo nyonso oyo balobaki ete bakondane po na yango ba maison préfabriquée nyonso esila komonana nyonso ba preuve nyonso ezali mais po na nini ko détenir toujours mwana mboka na kati ya boloko. Lelo peuple congolais nyonso bao kolanda ngai tokoki kosangana ezali te ke toloba o basali boye po na boye te ezali nde justice ya Nzambe nde ye ko trancher mpona biso oyo ezali deja solution pona ko libérer ye azala akite na dossier ya honte oyo balatisa ye pour que a continuer kosala mosala na ye ya bai politique pe kosunga libota na ye. Nakanisi peuple congolais tokozala desite na papa na ozanga liloba koloba esengo eza na biso lelo eza lokola moto ya kufaki asekwe nakanisi justice epesi biso cadeau ya kitoko ya fin de l'année cadeau yango eza libération ya Kamere oyebi bana baoke na fin de l'année mbula elekaki ndenge moko na mawa mais lelo tozokende na fin de l'année na cadeau ya munene libération ya président Kamere. Likambo te du fait que balongoli ye nesiko akangamaki na 4 murs. Ça merci na justice congolaise po bamoni ke place na eza na kati te place na eza libanda soki ezalaki akende kosamba akendeke mais place na eza libanda atalaka bana na ye éparpillé à travers le monde nde likambo biso oza na esengo ozomona bato nyonso toza na esengo mpona koyeba ke papa na biso président na biso lelo aza libanda. Oh babimisi innocent babimisi un homme correct. Oui. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.